Coucou, bonsoir, bonsoir, le Sako Bandeko, Bokoto, 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 tout solo la mouké. Voilà, il y a dit bon, le greffe international des peuples Mokonzi, peuple souverain, peuple congolais, peuple zaïrois, Bokoto, Bokoto, tout solo la mouké. Tout solo la plus ou moins une demi-heure. Lorsqu'on a quelque chose à dire, on est censé passer devant vous pour éclaircir, pour faire passer les messages. Voilà, donc, Bokoto, 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 vraiment, Nazo Zelabino, plus ou moins pendant 5-6 minutes. Bokoto, partager, Bokoto, Bokoto, merci Vini, merci d'être là avec nous. Bokoto, Bokoto, Nazo Zelabino pendant 5-6 minutes. Bokoto pour Tokabola, idée, et puis message et les cas. N'oubliez surtout pas de partager Vini Congo. Voilà, merci beaucoup, merci d'être là avec nous. Blaise Landana, le Sako Lekiamoto, la réalisation, Panza Bilili, on en a pour une demi-heure, 30 minutes, avant tous les canaux, Bokoto TV, Bokoto, tout sur la mamouké. Dans moi, les canissions, et puis, avec tout ce qui se passe dans Boko Nabiso, il y a toujours quelque chose à dire. Voilà, Bokoto, et commencez directement à partager. Voilà. Nazo Zelabino, encore 4 minutes, Nazo Zelabino, la direct qui a l'élo. Il y a mercredi à l'élo, Bandekonangai. Tobima, la distraction. Tobundelamboka. Nous devons être ensemble. Gilbert Yanza, le Sako, merci d'être avec nous. Ingeta, partagez en même temps le direct. Gilbert Yanza, Lekiamoto. Mongala solo. Bokoto, tout solo la mouké une demi-heure, Nazo Zelabino de Soussou. Plus ou moins 3 minutes et demie. Et commencez directement à partager. Contribution à Bisoto Sengaka, Yango Alakaka. Partagez la vidéo, partagez le direct. Partagez. Et puis, bon, voilà, donc... maintenant, je vais devoir être clair. Clair, dans que tant on a les kaka devant bino, dans ma message on a des kaka. Vous voyez, vous avez partager, mais je permets aussi à d'autres chaînes, de publier, de vulgariser les messages, sans condition. Donc, ma chaîne Moussousou, Oyo, il y a des réseaux sociaux, où il y a des biso, ceux qui ont un message, la biso de Pesaka, ils ont très bien pour le peuple, sans condition. Voilà. Donc, tous allez pour la mboka, tous pour le peuple congolais, tout ça pour la Zaïrois tout entier. Où il va aller partout dans le monde et il faut aller au courant de tout ce qui se passe. Et tout comme la idée pour la solution. Parce que bon, tout comme Félix Chilolo, dans le régime à Kinshasa, République de Kinshasa, avec tous les bêtises qu'ils sont en train de faire, irresponsables qui sont, alors, pas jusque-là. Pas jusque-là, les boko na poche ya zoba mbala moko mi balé mi satoute quand même. Trop c'est trop.
Etienne Gobelemba Losako, merci d'être là, partagez. Partagez le direct s'il vous plaît. Guy Aaron Losako, merci d'être là. Partagez, 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 partagez. Oui, Gilbert Yanza, Makamozo Lobaya solo. Makamozo Lobaya solo, tout ça ko senga penza. Révolte moko généralisée, tous azimuts, partout, même avant la diaspora. Il faut que tellement, parce que la situation est tellement grave. Grave, na niveau ok, toko perdre ma belle na biso karaboui, neti blague, hein, à cause de Félix Chilolo, oyo qui n'arrête pas de trahir, oyo à trahir biso na niveau tout, hein. Voilà donc tous les cas bana Congo te, bana oyo bana Kinshasa te, parce que bana Kinshasa va continuer à la bapongi na bango. Na ba distractions inutiles et pourtant le pays est en danger. Or, tu es la première victime de la bango, mais baza ko yebate. Tout ça la nini na peuple oyo. Tout ça la nini na peuple ya boye. Quelle sorte ya peuple le babu ketcho yambo. Hein? Mawamingi bandeko na ngai, il faut que tel misa peuple wana, hein? D'une manière ou d'une autre. Parce que trop c'est trop. Bienvenue Robert Mpasi Kalende. Merci d'être là. Partagez les directs. Partagez les directs s'il vous plaît. On n'en a pas pour longtemps. On n'en a pas pour longtemps. Donc pour nous, l'essentiel c'est d'atteindre une demi-heure. C'est déjà bon pour que les messages puissent passer. Toka bolande na bandeko. Batuba koto. Bienvenue Bambale Losako, bienvenue Bambale Losako, commandant suprême. Bienvenue Bambale Losako, Jean-Louis Mundele Bangwandi Mibaramo, Roger Bamokande, Yayo Yangwala Bibaramo, Bosenzo Harry Bosenzo, les grands patriotes. Losako, partagez les messages. Vite fait, on en a pour une demi-heure. Bandekolangai, Toloba, Bandekolangai. Et il faut Toloba, Tina Soka. Aussi longtemps que Mindoko Nabiso Zaya Kofungama, il faut Koloba. Pour Nanu to Kufite, Nanu to Lalite, Nanu to Chezolo le Kolote. Alors, Bandekolangai, il faut en profiter. Il faut profiter d'un moment Oyo. Maman Béatrice Lokwalo Sakonayo, honorable et déshonorable. Alain Boyo Yama Magimboyo Losako, Magima Biala, félicitations na bakoko na biso babotami, hein, bakoko na biso mi balé ya mapasa babotami, vraiment et dans le kumo mingi, félicitations na papa Beznel Kabanemi, vraiment ezali esengo ya trop. Voilà, donc bandeko langai bokoto bon naza ko banda sikoyo pour un message et les cas parce que vu les temps qui courent, une demi-heure, une demi-heure. Pas plus parce que, il faut tous les cas, na Bokoto TV. Pour Makamo Monsieur, il faut les kakuna, ma vidéo, il faut les kakuna. Donc, awa, na yepona, ko passe kaka message yo, na lingina pesabino, parce que c'est très très important pour to yeba, direction nini tozali ko kende, direction nini, sikoyo tozala nini to komi wapi pe tozo kende wapi bandeko na ngai. Hélène Makolo, petite sœur propre Lekiamoto, en direct de Kortrijk Lekiamoto. Hélène Makolo, merci d'être là. Partagez les directs bandeko na ngai. Tokota na mozindo jeje mama Mafumba Losako, tokota mama Kenia Musoko ya yo yangona Losako FR. Bandeko na ngai tokota mama Déboulonné TV, maman Mongala Brigitte Mongala Losako. On est ensemble bandeko na ngai bomoni ndenge nini bato oyo ya République de Kinshasa makambo basalaka. Botala binomoko loyenge na bango oyo baza bamemaka bato pona ko distraire biso, pour ko distraire diaspora, pour ko distraire peuple congolais, ko distraire bana, plus précisément bana ya Kisasa, ba Kinois, pour ko distraire bango, hein,
ba kipe, n'est-ce pas, ba kipe makambu ya mbokate, ba tika kolanda ce qui se passe. Et pourtant, l'essentiel est quelque part, et que c'est devenu même très dangereux pour nous, hein, pour nous, bah, autochtones, Yambo Kanabiso, République d'Isaïr, Oyo, Bino Bengaka, la République, la République, Otuzo Benga Mikolo, la République a démocratisé du Congo. Mawamingi, Bandikonangai, Tobima, n'a pas distraction, Blaise Landana, Tobima, n'a pas distraction, je suis venu parler, évidemment sur ça, parce que tozo compare les sous congolais. Na oya diaspora to wana bango awa na ba oyo bazala Kinshasa. Tobani ko kende lokola ndenge moko. Malgré que biso ba lobeli na bino to telemela mboka oyo to loba vraiment que to ko wa pona ekolo to bimisa bilongi na biso pona to telemela mboka. Pour empêcher quoi que ce soit, n'a pas distraction parce que, boye bake, n'est pas sarabino, distraction, manipulation, et ali deuxième arme. Et ali troisième arme efficace. Nabitumba. Pour nous neutraliser Batumusus. Parce que, arme ya liboso zali, arme ya liboso ya munene, oyo vraiment, que voulu ou pas, et l'équipe même bombe atomique, arme ya liboso numéro 1, ils allaient peuple. Peuple ceux qui a tomboki, peuple ceux qui a se déferlé, peuple ceux qui a quitté en masse, dans la rue. À ta bombe atomique, et kokakate. Et kokakate parce que peuple a allé première arme ya munene na mokili. Oyo Kinois, Bosana, pendant que ils sont aux environs de 20 millions de Congolais. Des Congolais. Balingi kokoma bazaïroate, kozonge la nationalité en bazaïroate. Or, c'est facile, ce qui balabi, bakitana balabala. Plus de 20 millions la kata Kinshasa. Mais, bazo préféré badina bango na bamaya mbula, badina na bango, mais, bakufa na bango na banzala, bakufa na ba typhoïde, bakufa na ba malaria, mais bazolinga ko kita maste na balabala, pour na bakanga Félix Tshilolo na kingo, hein, ba plaqué na sol lokolo loba viengmanda, balingi ko kanga Félix T. To gangi to lobby na ndenge so ko sala. Première arme, c'est le peuple. Deuxième arme, arme létale. Arme oyo, mindele basali, na oyo biso batu mwindu, to sala, o to zala kalango, mbeli, bibende, nzete, flèche, nini, ainsi de suite. Mais troisième arme, il y a distraction, il y a distraction, na manipulation. Nenge baza ko manipuler bat na l'église. Bofanda. Bolala pongia ba bébé. Nzambe ya ko sala. Nzambe sa sala mokili na ye, Hélène Makolo. Nzambe ya sa sala mokili. Akabola batu na batu ne sika na bango. Biso apesa biso bomengo. Kitanyoso ya mokili ezalaka epai na biso. Apesa biso mabele ya bien, ya kitoko. Nous sommes bénis, toujours ma bénédiction ya ndenge na ndenge. Zamba, mai, ebale, richesse, ya sol, sous-sol, et l'on continue de le les six. Pourquoi tu continues de le la Nzambe? Nzambe, akosala, Nzambe, c'est ça tout. Au contraire, tu peux avoir ça ikanda. Vous négligez voulu ce qui m'bango. Ok, voulu ce qui m'bango, azaki mulobeli ya Nzambe, na mabele wana, na se ya moyi, pas biso to vandi. Mais bon négligez ye. Mais biso bana na yeba na bilaka, to lobelaka ye, pe yenem dans la carte na biso, to ça, ils permettre biso to continuer bitumba oyo.
Bobima la distraction bandeko na ngai. Botala bino moko bandeko na ngai. Haute trahison. To bana ko lobana bino makambo ya haute trahison ya Félix. Tango andimi pouvoir sans pouvoir. Na kingakati. Après raconte na bango na Kigali na partout nenge ba Paul Kagame baza ko manipuler Union africaine et tout ça pour la élection il y a 2018. Tina nenge ba yeko faire signer Félix Chilolo na complicité ya maman na Malata ayeko signer ba document ya deal oye kangi lelo na Kingo o ba Melissa yena makila ba Melissa yena ba makila ya pacte oyo ba signer kina na kata kingakati na ba Hippolyte Kanambe obino benga Kabila bandeko ngai Félix asa mutu to boko compter na ya tamukete bandeko ya ba luba to le ba luba nyoso te mais majorité ya ba luba baza sima ya mutu wana pour la tribalisme pour la division nenga ego créer division entre nous mais boza kondimela boza la yela simati lelo to yebi ke bo kima na ba réseaux sociaux bo mona la rasouter mais boza quand même ko soutenir yé poto ndenge to yebi ke ba maman pena ba véritable maman oya ba luba oya solo jamais une vraie maman ya muluba akotika mwana oyo asala makambo azo sala parce que ça déshonneur total ya famille bon bref lokola malata utana yena ba ce qui ba mélange ce qui mélange ba côté Angola. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore en plus? Donc bandeko ngai ma yekaka vite pour na koyeb sabino que botala ba distraction bazo memela biso pendant que l'essentiel est en est. Bunagana, occupé. Aujourd'hui, Bunagana. Donc, biso pays mobi mezali lang occupé. Mais, pays est allé occupé. Mais, c'est quoi yo? Bunagana. Bunagana. Bakati yango presque déjà bakati yango. Makamutolo ba na yego lo ba bino et aller à balkanisation. C'est dans le projet. C'est dans le plan machiavélique. Oyo mindele bazo sala pour profiter énormément na ba métaux précieux na biso na ba richesse minérale ya sous-sol ba minéraux rares o ezali na bloc est c'est-à-dire que na ba Kivu Nord Kivu Sud Kivu tout la kuna etonda na ba minéraux rares oyo mokili yana ngo besoin o lokola netiko ba batterie électrique ba ça besoin ba coltan 60% ya ba coltan ya qualité et ça mboko na est wana 60% ya cobalt pardon dans le ba coltan ya cobalt pour la batterie électrique vous vous rendez compte tout ça c'est ba coltan coltan, il y a 80% à peu près, il y a coltan, et ça, ma belle na bisowana. Oyo, au monde, baza ko sala nango, ba ordinateur, ba smartphone, biloko kili, ba fusée n'engeza ko kende likolo banini. Vous pensez vraiment que ba mindele ba ko tekela bino, ma belle wana? Comme ils ont compris que tout se trouve en RDC et que bango baza nango besoin, il y a au monde américain, anglais, banani, mboka wana Afrique, commissaire en lokola et loko na bango Afrique bobimbako parce que les continents les plus riches c'est l'Afrique. Et l'avenir de demain c'est en Afrique. Dans le même temps, l'Afrique, on l'appelle toujours les berceaux de l'humanité. Les berceaux de l'humanité. Et principalement, et particulièrement, pardon, l'origine de l'humanité, c'est en RDC.
les origines de l'humanité, ezali, et wuta la mabele na biso. Alors, ma grande puissance, oyo, mi benga les plus puissants du monde, net ba américain ba nini. Ba lo ba kotika mboka wana te. Donc ba zasima ya ba tuti rwandais. Ba zwa peuplade wana. Peuple wana ya ba tuti. Ba kotsa ba ngona mituke, ils sont plus intelligents que les Bantous et les restes de l'Afrique noire. Et que bango, il faut ne pas saler la bango musala, oyo, Paul Kagame a sala siko. Donc ils ont confiance plus na ba tutuana, yamona muni, ba che Paul Kagame, a banda ko surveiller biso bandakala. Bazi, guerre na bango ya Rwanda, ba exportant na kati ya Congo, en passant par les Français, l'opération turquoise, pour ba profiter, ba comment s'attaquer sikoyo, na opération turquoise, on est même ba Outou, na kata Congo, mona wap, est-ce que même France, et qu'on dit malelo, guerre na Belgique, bon sikoyo, quelques, entre ba walo ba flamand bazo bunda, bon bango siko bandi make, ba wallon, ba kotsa ba wallon na France, avec leurs armes. Avec toutes les armes. Mais c'est ce qui s'est passé au Congo. Ba kotsa ba Outou, na ba arme na bango, parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire. Dans leur plan machiavélique, il fallait sikoyo. Paul Kagame, après que Boma a Biarimana, a massacré Bandekona Imoko, pour gonfler effectif, il y a génocide. A commis ce qu'on a Outou, guerre, et comme exporté dans le Congo, qu'est-ce que nous autres nous avons fait? Est-ce que Bissouto Salé Loko Yamabe, nous sommes des innocents, on n'a fait qu'accueillir, obligé Maréchal Mourouta, on n'a fait qu'accueillir ces gens-là. Maintenant, c'est nous qui payons. C'est comme si Bissouto Beta Massassi na Rwanda, na Kigali, ou na Kampala, na Uganda, ou na Burundi, ou quelque chose. Bref, on a zonga takasi, ma bou comprendre l'histoire. Mais si Kroyo Bandegonangaï, agression rwandaise, Moutou Azobele Lango, Félix Chilolo. Bateau Azobele Lango, ONI, MONUSCO. Bateau Azobele Lango, Sikoyo, Union Européenne. Bissouto Banako Bele Lango, Banakala. Bobele, Babele, Balobike, agression rwandaise. Bah, Rwandais, Paul Kagame, na Rwanda, pas agressé le Congo. Oui, ça, tout le monde accepte. On accepte. Mais lorsqu'il y a une agression quand même, qu'est-ce qu'on fait? Yom tout ça président soi-disant, entre guillemets, parce que tu as dit que Banoma qui est économie. Toloba, Batobaro ni Blabisote, Bandeko, M. Banouba Banini, il y a pas Kassai, Bazoboya. Mais les loyaux, comme devant une fête, toutes les vérités sont là. Vérité, et il y a un escalier. Mais économie, Bayebi. Mais vas-y, qu'on dit qu'on soutenir Moutouana, qui zengi wana ya Félix Chilolo, Ndenge Azako Salama Kamunaye. Vous voyez? Qu'on soit pouvoir na Ndenge ya Mouyibi. Pouvoir sans pouvoir. Ba pèse pouvoir, mais ba vider substance dans mon yos. Ba tikeli okaka. Moi, coquille vide, autant de la chaos, on a un avion, au Kitaka, na ba tapis rouge, autant de la mokili mobimba, et puis au Ibaka. Yopon Nimier. Voilà. Tout ce qui voit psycho. Il n'arrive pas à avoir le contrôle de son pays. Contrôle Yamboka, et Zalaka a toujours Maboka Barwandais. Et Zala Maboko Barwandais. Na Paul Kagame. Et Zala Maboko Moutou Azala Kingakat. Hippolyte Kanambe. Yemoko, figurant. Yemoko, marionnette. Yemoko Azan nulle part. Et maintenant, pour prendre de grandes décisions, il n'existe pas. Et par conséquent, il n'a pas l'impérium. Le quoi est l'impérium? Qui dit impérium? C'est l'armée, c'est la police, c'est les services de renseignement. Il n'en a pas. À part Kaka, Aner Yamouniatou, Batikelaï. Kaka Poe Kangaga, déclaration à Kata Kisasa, journaliste, journaleux,
chronifati, tout ça, kangakamo, ndenge wana ndenge wana. On n'a pas bien un service de renseignement. Mon œil. Voilà. Donc, Moutoumoko, sans valeur, azatana ba décision ko soit ya malonga pour na mboka na ye, mboka ezani na guerre, tout le bangoka ezana guerre. Mais eza guerre nenge moko te conventionnel, nenge ezana nenge zoleka na Ukraine na Russie. Parce que guerre ya Ukraine na Russie, tout ça la même situation, il y a agression. Russe va agresser Ukraine. Bon, Russe va avoir raison là bango, oyo va agresser Ukraine. Europe mobimba bazasima ya Ukraine. Bazo bimisa ba milliards de dollars pour la Ukraine. Mais biso silence radio. Bazo kipete ba le côté. Parce que ba mindele c'est comme ça. Bazo boma koto yo, bazo cham ba fulom pepe koto yo. Mais nandenge amuibi. Parce que et pas na biso na loba ke eza vraiment guerre té, eza guerre économique. C'est une guerre économique. Parce qu'il y a des intérêts. Bamindele, bazako holanda nde intérêt na bango kuna, bazo battre intérêt, balingi peuple na biso a bougeté. Donc tous allez embrigader na ba politiciens, ya biso moko. Ba to ba Félix Lolo, ba Jean-Pierre Bemba, ba Muzito, ba Moïse Katumbi et tout ce monde là. Bango hollandais bazako embrigader peuple na biso. Bango na bakangi peuple na biso en otage. Balingi to bougeté pour leurs intérêts. Ya ba mieto bazo pesa mo ba tia na ba poche. Ba oto mo la mitu ka minene, bazala bandako ya bien. Alors il faut pas bloquer peuple parce que peuple a couru ko bougeté. Pour ce peuple on a bimi na balabala sali mobulu d'intérêt économique. Ya ba commanditaire na bango. Ekota mobulu. Eko so en panne. Yango baza ko bloquer biso. Mais si ko biso ba oto bundela bino, toyebi na wana, toza ko meka ko yebisa, bande ko bozala ba kinyo la kisasa. Botala bana Goma ndenge baza ko bunda. Pendant plus de 20 ans, bana Goma baza ko bunda, baza ko se sacrifier. Bango bato bakufie belé na mboka wana. Aucune fois bana Goma baya ba yesa biso ndenge le biso na le kana itande kego. Okomona jamais moi na Goma aya komi awa na commentaire, mambo maton le sako merci d'être là. Okomona mwana Goma mokote akoya kokoma ke mais ozolo baka akuna ozala 8000 km yaka okomona ta mwana Goma mokote okomona bana STT bakoko mandingola au contraire bazako betela biso maboko bazolo ba continuez à parler pour nous, n'arrêtez pas ce qui bino tiki moyen tête biso pas boye tokozala démoraliser, on compte sur nous. Bon, donc, au moment bana Goma va mais n'a qui ça. Parce que ma camozolega, il y a son mozolega na est, le cola, et bani comme la bango siko, ça commence à chauffer. Mbo ça outiko le bango, que, moi, bah, gouvernement na bango ya le kuta wana ya occupation ya République de Kinshasa, ils n'ont plus le contrôle de notre fleuve. Pourquoi? Parce que bomi une trentaine, il y a marine, soldats, oh bundagramai, mais balé, oh y a biso. Ngakutu bon nayebi bakate ke nayebi te soki bazala kalisus, mais ngambo sur le bureau donc ba marine pe bazala. Mais bandekolangai wana nyoso za alerte. Mais les dangers arrivent. Quand tu sais Sabino, tout les malheurs est grave. Les dangers arrivent. Et ça sur le camaro sakanate. Ya mona to boya ba musique awara na diaspora pour batailler ko ya ko distraire biso. Libo so to bana ko yebate. Or ba Paul Kagame ba si ba loba yango ninga kena ko funda biso na États-Unis abike peuple wana bazala bango ba bemwe. Beer music and woman. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que toi, il y a ambiance, il y a bina, il y a langwa. Abosa même qui baronde ba soulari ya ko sakanate. Ba kuit ya ko sakanate. Mais abimisi biso pa américain nengewan. Oh papa ça ye
bapesa ye commandement ya makambo tout pour neutraliser les Congolais. C'est ce qui se passe maintenant. Pardon, excusez-moi. Bandeko langai, pour la ressoukissa. Tozo telema wana diaspora. Biso, peuple mokonzi, na bandeko musus. Y compris, fantomas. Hein? Armée fantôme. O tozana bango na kata diaspora. Bon, bilemo bomona, bozomona preuve. Ya bitumbani toza obuna na ba commandant, na ba combattant fantôme. Hein? Voilà, donc, même monsieur moi pamba moi loba pour ba combattant fantôme ba fantomas. Vous ignorez ce qu'ils ont fait. Bozo salande, bozo sala semblant, mais les combattants fantômes, les fantomas, les combattants invisibles existent. Bazali bana oyo otokolo bake mvuluzi kimbango azo sala la kati na bango omoni bakoko na biso bakenda oyo babundela mboka balumumba balumumba bakasavubu bamobutu bakoko na bakenda bozo sala bersi makama bersi ndenge pelaka moto tozalaka biso mokote tozalaka na ba milimo wana ba yaka na présence na bango humaine bango wana bato nyoso to benga ba fantomas ba fantôme bon négliger yango te botika nde biloba loba ba fantomas ba existaka tozala bango pe to mona bango na be preuve alors boyela biloba loba te to bunda nde bitumba to libérer mabele objectif na biso yango wana et puis na combat attends, tu auras des divergences, mais boye baké, on est toujours ensemble. On est en face du danger. On est en face du danger. Tout le monde s'est mis debout. Tout le monde s'est mis debout. Nandenge, bakomi ko lapsa déjà, makamona terrain. Makisa bo sembe, basi ba sibir, oyo bakoma ba sibir. Tolobeli yango. Mais sikoyo, ce qui totali bien. Gouvernement, soi-disant gouvernement na bango na ba récupérer yango. Mais il y a distraction, il y a manipulation. Pour pas continuer dans la distraction. Vous voyez pas que la distraction, on va tirer les bisous mikolo. Parce que ils sont devant un fait. Félix, il est devant un fait. Trahison naie, haute trahison naie et mon ami. Na makambo ya Bunagan. Na ba maloba oyo petit wana ya Willy Ngoma. Oya soit combo ya ba Congolais. Mais ça Rwandais tout fait. Oyo azali soi-disant commandé par M23. Donc makambo zele kana Bunagan balingi ba distraire biso ba distraire peuple congolais na ba distraction misat ba bandi boso na makama monga chuchu monga chuchu bakani monga chuchu bakuti ba arme panaye bona boye azalaka député soki bonobo soki mini na kati ya parlement azali na ba groupes armés oui mais ba yeba kango banakala pourquoi ba yolo bango asiko 20 ans après 25 ans après a comme un milliardaire comme tout ça ba kangi procès oh ba ni un procès comme comme procès ba bandi procès ba katina nous et comme ba repousser bona boy distraction ba comme ba tout distraction pour to yebi ke dans le théâtre lobby au monde ba kotika mon gachicho ba kotika mais pour maintenir en tension la biso hein na makambo wana bakolba mon gachicho ceci mon gachicho c'est là bobi mana distraction ya mon gachicho total la makambo ya Bunagana ya est on a des distractions le bosso distraction mi bali petit nabiso mwana nabiso games maître games nalek na dans ba comprendre basaba no babotami na poto awa mais baso landa grâce à mes frères le longoli le sako merci d'être là avec nous bano babotami mais basa bien informé
Balingaba me bango banzela ya zigzag zigzag ya ambiance ya banini. Bana na batali babi non. Bonsoir Lolo Longoli. Bana na batali makambo zoli ka mboka na biso. C'est que ba combattant bana raison. Biso ba munde mboka auto na raison. Peut-être télé la bango, télé makambo. Mais notre enfant, notre fils bien-aimé, il a pris son courage dans les deux mains à l'obéni makamboana. À se défendre devant la presse internationale. Tant que vous posez ma question, vous avez c'est ça vous passez là. Macron, Brigitte Macron a proposé bango, là il y a fallu, bakende na Congo, parce que Macron a un intérêt propre à français. Mon abisso la Gims, abingai, makamona na okenete, amemingam. Pourquoi? Parce que aboyi fali na lokoso na ye nenge amesana bango ba musicien ba chien de Pavlov oyo bazako véhiculer ba message ya lokuta na peuple bango na ba farira ba jibira ba wazekwara tout ça ba kofira et consort bango baza ko véhiculer baza ba leader de l'opinion oyo baza ko saila peuple té peuple a pesa bango oyo nyoso balinga bazwa mokili bazwa mais bango bazo c'est la peuple négativement il fallait awele la kekuna c'est que ba commission yango distraction ya baluka Gims atika makambo ezo sala ya minene pour aleki na ye fali na musika 2000 fois aleki fali. Comme qu'on compare na fali, comme qu'on même na distraction. Donc, beaucoup t'en a ba distraction on a te banakin. Bon landapé ba réseaux sociaux, bon landapé ba chronifuati, oh y a ba ignorant, y a ba idiot, y a ba imbécile, oh yo ba za kana ka pour na ko véhiculer ba message y a pambala pour na ko distraire bon landa bangote. Tout landa essentiel. Troisième distraction. Christian Bosembe ceci, Christian Bosembe c'est là, Christian Bosembe, Basimbie, Bakoué Kosimba yete, Boyna Boye, ce n'est pas comme ça que les combattants devaient agir, Boyna Boye, il a droit, il a ceci, qui n'a pas droit. Pourquoi lui, on doit reconnaître ses droits, et lui, il ne va pas reconnaître nos droits à nous. Il est qui, lui, Bosembe? Il est qui? Il est qui? Par rapport à nous. Au contraire, il trahit notre pays comme son chef Félix Chilombo. Bazako trahir Mboka na biso na niveau yoke et comme insupportable. Et comme insupportable na bébé bazo yeba makambo yo. Alors muto azo sala jalelo ya Félix na mwasi na ya Rwanda nyakero hein aya awa na diaspora biso to yamba ya bras ouverts. Vous êtes fous quoi. Alors si distraction wana tala babetiye bona boye lokola bobetiye biso peto ke no beta to ke ne pe ko buka bandaku ya ba combattant oyo wana babeta kiye bona patati patata bon boke ne ko buka bandaku na bango ya ba combattant bo sala bogo sala mais boye ba peke les mêmes bateaux ba dotinda bino na ba porte parole na bino ya ba y a faux gouvernement et occupation. Hein? Bamouya ya wana tout mais n'importe quoi besoin koloba. Boye bake diaspora c'est nous. Boye bango diaspora c'est nous. Boye bango pe boana ba famille koto. Tant bozo bomakuna oubliez bozo sala mabe na ba famille ya ba combattant. Boye ba peke koto et pe ba famille na bino bazani. Boyoki yango ya bien. Donc je ne peux pas m'éterniser sur cette question. On a eu Sabino. Nous avons un sérieux problème. Sérieux problème. Bota la G. Oyo. G Oyo. Commanditaire. Il y a occidentaux. IA. ça makambo baza ko sala na mabele na biso ndenge bacha ba
Banani, comment est-ce qu'on les appelle encore? Bas sous-traitant na bango. Ba Rwandais, Ougandais, pour voir ça, la bango, ba sale besogne. Namboka na biso. Yango, yo, Paul Kagame, pour voir ça, la nenge wana, a neutralisé presque tout le monde. Ba politicien corrompu. Félix, le premier, a été vraiment corrompu. Où il a trahi, où il a sali haute trahison, Yamboka na biso. Ba boma armée na biso. L'armée n'existait pas. Même si on vous dit qu'on a une centaine de milliers de soldats. Mais un soldat, un militaire sans armes, est-ce que vous avez un militaire? Tout sur là, un militaire sans armes, vous avez un militaire. Un militaire ou un policier. Un militaire ou un policier. Oyo batako beta. Nakata Kinshasa wana na ba marché un militaire ou un policier azoke ake yibi mo lipa bo tozomona on ba vidéo un officier na ite ceux qui major capitaine ou lieutenant ou azoyiba mapa na supermarché mais tout ça sur ba soldate tout ça pour ba policier. Armée n'existait pas. Le FARDC n'existait pas. Coquille vide. Ma vida yango na substance oyo et longobani, ma matériel réel de guerre bagalangote, salaire bazalakangote, baza n'a rien du tout. Au contraire, baza bango ba comment ba cher à cano. Oyo baza ko utiliser. Et puis na likolo na bango ba tia ba généraux touch. Bango to apesa ba mot d'ordre. Tant que moi lieutenant, moi colonel, moi congolais, ils n'ont aucune fonction. Bango ba pesa meeting noté. Pardon, excusez-moi. Donc je suis venu pour vous dire tout simplement que nous n'avons pas d'armée capable de combattre l'ennemi. Donc il n'y a pas une guerre conventionnelle. Il y a peut-être une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique, mais une guerre asymétrique. Ce sont les Maïmaï. Ce sont les groupes d'autodéfense. Il y a pas Congolais, les autochtones, M23, na force rwandaise, mais le FARDC n'existe pas, ne se bat pas, il n'y a pas une guerre. Kombo kaka tikala na kombo ya pamba et loko moko ezalakate d'où mukolo nani Rwandais ceux qui balimba Bunagana il suffit d'envoyer seulement M23 a bomi a massacré ba Congolais. Tout ce qu'ils font c'est massacrer le peuple congolais, ba innocent, ba civil ko bomba bango ebele. C'est ça qu'ils appellent sa guerre. Mais ils ont un plan machiavélique là-bas. Il y a Félix Silolo, il y a le gouvernement de Kinshasa, Rwanda, Paul Kagame, Museveni, Ouganda, et ils ont un plan machiavélique là-bas. Na EAC, organisme, il y a Est Community, où Félix na complicité là-bas, a signé un accord là-bas. Pour accord de Sabiso la Kati, tout comme il y a Est, et pour tout comme il y a Centre, a signé un accord na bango kuna que pendant 5 ans signature rwandais koti ekoko bimate il faut Félix a répondre na makamuto ndenge ba signé, c'est-à-dire et asim tako contrôler côté wana nyoso ya est ba créer ba zone tampon na ba zone tampon wana FARDC akoko koma kuna te et puis akoma te parce que bato bazo commander bango ce sont des Rwandais akoko commander nini. Et puis, ça nous étonne que les Congolais vont continuer toujours à croire dans la FARDC. Mais la FARDC ne fera rien du tout, absolument rien. Croyez-vous peut-être aux Maïmaï, qui sont de nos forces d'autodéfense, on dit une guerre asymétrique, Rwandais, guerre asymétrique, c'est-à-dire
na ba mbeli, na ba nini, na ba piège, et tout ça, les gars qui na ba Viet Cong, na ba Vietnam contre les Américains, et puis ba Vietnamais, ba gagna guerre, wana. Ba piège, na kata ba zamba, ba tout ça, ba nini, et puis, donc, la kolba, ezali, et pas na, et ça ba guerre, moko, mystico, asymétrique. Donc, na ba mystique, la kata, biloko nengon. Mais ba faire des scènes, bino, tout le monde a encore un école, ba camion, ba tamboli mouké, ba salimo défilé, ba gangi, ba filmer, bango, ba gangi, mais il fout rien. Ba ko salaka et l'eau comme côté, parce que nous n'avons pas d'armée. Alors, botika koko sabato. Oh, nandenga ba yego sala, remaniement na bango, ya gouvernement na bango ba sala sikoyo. Tout ça, ce sont des stratégies inutiles. Hein? Et tout, nous sommes les alango, plan machiavélique, toujours dans les plans machiavéliques. Félix ne veut absolument, déjà lui-même, il a déclaré au partout, il y a une réunion africaine partout, il y a un peu de bébé, à Madagascar, c'est quoi encore le nom du pays là? Nous sommes agressés et puis à l'objet hier normalement à l'ingarguerté à l'ingi baby tumbate les loyaux dans la nomination a nommé Jean-Pierre Bemba le quoi ministre de la défense pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire lui Jean-Pierre Bemba? A nommé Kamere pour que nous yiba bambongo etikali nanini comme ministre de l'économie. Un mouyibi mouto ya yiba bambongo ya 100 jours et mon anate plus de 500 millions et mon anate ils ont pété. Donc bango kaka d'autres ego tika bango ba continuer ka ko yiba ka ko sala n'importe quoi na mboka. Jean-Pierre Bemba, nous vous mettons en défi. Nous vous mettons en défi Jean-Pierre Bemba. Parce que je sais pas la lobby que oui, hein, Igoué, et voilà, au moins lui, il a c'est un expérimenté, et voilà, expert en armes, machin et tout ça. Yawap. Jean-Pierre Bemba a técali ko sala études militaires, hein. Aïbi Lokomote, c'est un seigneur de guerre. Adamuto a Bundi Bitumba, Nakata Congo comme rebelle. Et puis a libéré jamais les Congolais, quelque part. À moi que je me trompe, mais a libéré jamais Batou. Mais comment on a commentaire na bango bato ba MSC banini oh yé abunda bitumba abunda la peuple wap. Au contraire il ko boma biso l'Équateur. Aboma ba te belé aboma ba pigme aboma ba to kilikili. L'Équateur les alaki na ba désolation n'engona karaté. C'est à cause de lui qu'on a vécu tout ça. Aki ko sala ba bulu na eti na ba RCA kuna la République centrafricaine na ngi ba kota ba banque na ngi ba bomba ba tukuna ba viola ba tout il y a on a sala 10 ans là il y a prison. Ça n'a rien à voir avec les Congolais. Il n'a jamais libéré quelqu'un quelque part na côte na Congo non jamais. Alors yosiko yo ah bon il andimi un ministre a ozoya bacheye ce qui il défait peste tout c'est pas bien oui j'appelle Bemba mtawe bacheye wana pour la stratégie et tout ce qui est la libération ya mboka on lui met un défi hein mais non Bunagana yango les gens maboko ya et yana maboko siko ya EAC apesi yango siko na Ugandais ba soldat Ugandais ba occuper yango siko na yoki déjà siko ba se batie drapeau ba ni matata déjà moi drapeau na bango kuna. Alors maintenant Jean-Pierre Bemba va maintenant aller passer devant le Parlement, entre guillemets, par le Parlement, il y a Bonobo, il y a Nini, parce que Baza va représenter soi-disant, il y a peuple, Kende, au Pesabango, ma proposition de comment tu vas pouvoir libérer Bunagana, Kiwanja, Kisisi et les autres. On vous met en défi dans na cadre wana total à ce qui au Kenaki OK vraiment pour la libérer les Congolais. Si ce n'est pas dans votre dans vos stratégies toujours yakoluka ko garder ba poste ya likolo hein pour monopoliser le pouvoir sans pouvoir na mboka wana et ça va toujours dans maboko na bino. Voilà to bandi kolanga makambo na kina loba yango wana hein to bima na ba distraction makambo ya ba monga chuchu etali bisote makambo ya
ba comparaka maître Gims na farira wana kutu donc tina mokote makambo yo Christian Bosembe ceci Christian Bosembe cela et talibisoté bande ko ngai partagez le direct on a iko yebisabino yango wana to bima na buzoba to laksa bango ke mabele wana eza biso mabele wana ezali ya ba ugandete ya ba tuti rwandete ezali pe ya ba soudanete ba soudanais du sud ba kanisa te ke ndenge ba kabola ki Soudan du nord na Soudan du sud ba ya ko kabola Congo pe ndenge wana omoni tout ça Yougoslavie tout ça pe Soudan te donc bandi ko ngai on est ensemble to bunda bituma oyo lilobaso akana lobakaka entre biso ba bantu il faut tous en aboyokani parce que bato bazo trahir biso eza ba politicien eza ba responsable politique ya bamboka oyo eza na esangisi biso na eza pembeni na biso naso je m'adresse particulièrement à ba Congolais à Brazzaville na ba Angolais bato oyo tous la même culture tous lo ba minoko moko to tambola ke sikamoko to lia ke sikamoko to lala ke sikamoko tous la makamu nenge moko beaucoup dans la géopolitique y a ba dirigeant la binoté parce que ba dirigeant ba kambo ba kenako signaka na ba américain na ba anglais na ba to bazako ba commanditaire wana etali bisoté biso faut garder ba lien na biso familiaux to garder ba lien na biso culturel parce que il est temps boye baké soki nenge bazo sala biso na kata ya Congo Kinshasa nenge pe bakosala bino baoboza pembe na biso donc tous à la maïle ingeta on est ensemble Jack Emmanuel merci d'être là avec nous mamonio Christian Aspedras Kunzi Losako voilà donc merci partagez énormément le direct Patrick Ngwangwa oui eza kop na bango mais ba ko kabisote to timbeli bango ambassadeur Bob Mabata ya Bob ambassadeur Bob Mabata Losako à tout à l'heure na Bokoto TV merci beaucoup d'être là voilà donc on est ensemble bandi kolongai partagez les directs mutu faka fwa Losako rikinemial petit nangai propre le Sako. On est ensemble, malgré Boya Kango, mais on est ensemble, na biso bato toalina, toza na conscience. Dirk Dikembers, le Sako, merci d'être là avec nous. Le Lolongoli, Mbambo, Maton, le Sako. Voilà, donc, Nasuki Awa, pour la Lelo, on va basculer, Tokoma, Toleka, Nabokoto. Je vous invite tous d'aller suivre nos émissions de chaque soir, Oyo Elekaka, Nabo, Koto TV. Voilà, Steve Manouene, Yayo Angona, le Sako, na direction, voilà, donc, PDG Mayala, Yayo Angona, PDG Mayala, Fabro, Fabala, le Sako, Yunis Banj, le Sako, merci beaucoup, Maman Mbongo, Magasin Solo, Ingeta, on est ensemble. Merci beaucoup. Yaidi Bolombo, greffe international de Peuple Mokonzi. Ingeta.